tes papas. Une minute. Achraf Hakimi. Voilà. Il n'y a pas d'avis. Voilà. Donc, moni pena que Félix a la volonté, il y a comme ça mboka oh il va payer tout la kawana. Donc to sepela Félix deuxième mandat est sûr. Deuxième mandat est sûr. Deuxième mandat est sûr. Deuxième mandat est sûr. Mouto tombolo. Toko discuter na mutu te. Donc tu as la chanson moi bonne. Deuxième mandat Fachi, deuxième mandat Fachi. Tokozale kenge na bangu, batatoyo, yambaloyo, baibate. Dagi, banana. Deuxième mandat Fachi, deuxième mandat Fachi. Tokozale kenge na bangu, batatoyo, yambaloyo, baibate. Voilà. Nalobela yo, inutile okende poto. Oh, poto sani. Oh, alongoli biso nabelo. Tolongoli complexe na vie na biso moka ba ndenge malunda mana Londres okete to mona ngona ba TV ba spectacle wana ba sala biso mona ngwa live d'ailleurs on va na Paris on va na Belgique m'en fous biso a Kinshasa elengi merci pour au peuple congolais de nous avoir accueillis sur le sol pour accueillir ce jeu accueillir tout pays qui participe au jeu de la francophonie. On vous dit merci et merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, il y a Bisso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Abonnez à Bisso, abonnez massivement. Ici, c'est la chaîne référence. Et si vous avez des informations, vrai en tout cas, qui m'a peine en copie, ça peine. Merci belé pa Tata Nzambe. Oh, apesi ngana bino. Pema okuta susu mokola lelo kaka na poko lelo kaka ndenge zala. En tout cas, un grand merci aussi à la patron de cette chaîne. Donc Roni Malundama depuis Angleterre et pourquoi pas aussi à saluer Yannick Malundama. En tout cas, un grand merci à vous. Et donc, on a pesipena batu nyonso ya Bisso Podcast TV. Ah, on est makam. Ah, si quoi besoin d'informations fréquentes. Voilà les autres ça c'est bon aussi qu'on a les boulou auto benga nzungu ya ma famille ça des martyrs. Et si quoi puis lelo 9e G ya francophonie. Et ça bon actuellement en Congo précisément la ville province de Kinshasa. Ba Congolais ba sepeli, ba Kino ba sepeli, ba tuba ba Lubumbashi, ba uti Katanga, ba uti ba Congo, ba uti ba Nunu, ba bi to rater événement on a musika te, to kotala ngona TVT, photo ya pena to za la live. Yango ya Bisso Podcast TV et qui type sur le terrain, to solo là, réaction ya ba Congolais. Surtout mingi peuple kinois. Ba za ko sepela. Ba payer belé baye. Ba payer belé tellement. Yango ngai ya bino watakini feka tele lion de la presse congolaise to ye awa to panta teke parce que TVZ radio te bilili ne sala yango to sola na population bozo mo na kati kuna spectacle ko sakana te bon mo na ngoka na ya Bisso Podcast TV awa ne makam ici c'est la chaîne de référence ba koti ba teka ba nuna mais awa ne siko information vrai taka ndenge ezalaka toza awa na nsima nanga bomona nzungu ya ma famille etuluku ya bato baza na kati ya kosala na te et débordé parce que ça de martyrs à 80 000 places mais et débordé plein ya kosakana te stade de martyrs essence en tout cas un grand merci na ba organisateur ya francophonie ndenge bazwaki likanisi ya kosala bongo eloko awa na mboka na biso Congo et puis bakutcha pona son excellence monsieur le président de la République Fachi Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton to benga Fachi Beton en tout cas un grand merci à vous ba congolais baza pena ko sepela baza satisfait makasi ouais sepelité c'est ka ça mongune ya mboka en tout cas tout le monde aza ko sepela na kati kuna yindi ya ko sakana te bongo libanda bato ba bazonga palette ya Bisso Podcast TV to kiti awa to so na population to so na peuple kinois peuple congolais
bato bauti Bandundu, bauti Katanga, bauti Lubumbashi, bauti donc partout dans le monde entier. Baye bozomona bango ba athlètes, athlètes bauti Canada, bango ba Canadien. Donc voilà, bozomona ba athlètes. Donc bazana sengo, mobulu salamité, kimia kutu ya kitoko. En tout cas, sécurité na notre militaire na biso FARDC et puis félicitations na policier na biso ya mboka kimia des de salamité. Ba étranger ba kitoko, ba ozonga pe kitoko kaka ndenge zala. Chombe bungite, kulune salamité et le côté sécurité assurée. Bah, c'est tout à fait normal parce que tout ça ba pays. Ba athlète bozomona oyo bango nde bazo représenter ba mboka na bango. Et ça bazalo ka ba ambassadeur. Yango TVZ Radio T Podcast TV en Nemakambu. Yabiso yango yo. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Donc voilà, donc bomoni peuple quinois congolais bazo bima déjà. Donc bazo bima déjà te habité sengo nini bazanango. Sengo nini bazanango. Car ndenge za tozomona baya ba bimi déjà. Bato mebele. En tout cas bato bazana sengo makasi. Bato bazana sengo Mbote kitoko Podcast TV qui telebino na stade Martyr posé na kati. En tout cas donc du jamais vu et là boyeno na mona ngote na tala ba francophonie mais Fachi Béton oumela aigle Fachi oui ma chérie ça va. Dire merci à Fatih, c'était vraiment très bien, j'ai vraiment aimé. C'était trop bien vraiment. C'est tout ce que. C'était ici depuis quelle heure? J'étais ici depuis 16h. Tu es satisfaite alors? Ouais, très. Est-ce que tu veux dire un peu quelques mots chez notre président Fachi Béton? J'ai pas trop de mots, mais je vais juste lui remercier. Comme ça, je n'ai jamais vu ça ici dans ce pays depuis que je suis née. Vraiment, je dis beaucoup de merci à Fachi Béton. Merci beaucoup, donc, Balabi maintenant. Donc, merci à Fachi Béton. Merci à l'organisateur de francophonie. Nanga Bazuli Kanisia Rosala Bongo, 9e. J'ai la francophonie à Namboka na biso Congo. Batu baza ko sepela makasi. Tozo bande ko bazo bima. Moto papa. Voilà. Y a pas la vie. Voilà. Donc voilà, donc peuple congolais ça peut satisfait. Bazar on s'appelle Makasi. Bakumisi Fali Aigle. Et puis Fachi Béton. Ndobani lokolo bana. Et ça on est ensemble mokola lelo. Oui, mais ça peut le sengo makasi atake nga héritier mais talaka kande to sepeli to moni makambo fali a clôturer do et siri. OK, merci. Merci beaucoup donc batu ala pena ko sengo makasi bino bozomona. Donc voilà, tout le monde bongo tout le coup ya batu bauti bongo na nzungu ya ma famille, place il y a 80 000 places stade des martyrs, il y a Pentecôte de Kinshasa, mais le lot est débordé. Tala batu ko sarana kutute. Batu ko sarana te. Image rose de la batu ne ba sepela. Ne ba sepela kuna zomona ne ba sepela. Mais na zapela bande ko nga bauti na kati. To tuna bango ambiance ni eleki na kati kuna. Donc voilà. Artiste voilà donc tout cela ce qu'on a Nabandeko, Mbote papa. Ouais, bonsoir mon frère. Comment on a Safari Boussole? Papa Safari, où tu as stade des martyrs et c'est on a soirée. Bon, merci pour la parole. Et là on a CPLI dans une initiative, il y a président de la République Tshisekedi pour l'initiative au Azui. En tout cas, le spectacle a été bien planifié. En tout cas, Tozaki a reçu la mingi. CPLI n'a pas mis mboka na esengo ya boye to bosani nzala. Donc c'est vraiment ça. Okay, merci beaucoup. Le lot Robert Susu. Ton lobby to Robert histoire. Robert la bana na biso parce que eloka boye, je crois déjà deuxième fois et na mboka biso Congo, mais première fois zala ki mwandenge na critiquer te. Na koti kuna te. Oyete ko bosana sonne na bi zala ki boye te. Mais en tout cas coup de chapeau na Fachi Béton ka ndenge zalaka. Voilà message qui nous complète ça et pas il y a gouvernement congolais et puis là organisateur il y a la francophonie. Bon par rapport il y a message la pesi bango donc eloko yo et eloko ça l'a mis première fois pour notre pays.
Alors message eza ezala bien planifié tina suka pour na mboka na biso ezala valoriser et puis culture mboka na biso kende liboso. Ok, merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment on a? Combo FK, président Bawario Lingwala. Président Bawario Lingwala. Bawario. Ça va toi que tu n'as pas jeté. Très bien, maman mboka nan. Otina na nzunga ma famille. Et débordé plus de 80 000 places, mais comme il y a 100 000 places. Bon, moni ba te belé. Message nous copie ça, le gouvernement congolais et puis là ba organisateur j'ai la francophonie. Bon, biso tolobara vérité, toza milanga pembe. Mais eloko président Fati Beto Asali, félicitations na ye. Asali eloko moko na kanisa ki te pona ndima ki te que un jour Fati Beto ko sala eloko aboyi. Tozalaka ta na rêve na ngote. Bon, ba merci na ye mingi. Mais alemba te. Tozalaka na sima na ye mais tokimaka tozongi nde lisusu. Toko soutenir tina suka. Donc babiloko azosala donc ezo sepelisa biso. Tomoni ke musala e bandi. Ezalaka te mais e bandi. Po babiloko boye to tikala komona ngo ate pas président Mokoti. Hein? Babiloko boye to tikala komona ngo ate pas président Mokoti. Hein? Vraiment, na sepeli mingi pona Félix Tshisekedi. OK, merci beaucoup tant que président Bawario, mais il est obéti faire rigolo à 12. Eza 12 te bon ndeko nanga na message moko na ngina lancer on a profité na TV na lansango. Il y a biso podcast TV. Ouais. Et un message très important. Ngai nazara na boîte à francophonie. Batina message boy bisan collègue na biso fait rigola azong ça $100 000 ba pesa ki pour beta. $100 000 ba pesa ki a beta, il faut azong sango. Ah non binope. Te eza polémique te tozo solo la nga naza muta boîte. Na muta boîte. Eza ki fanatisme te. Eza makambo soni pona critique mboka na biso. Mundele azo réclamé to pesa ka $100 000 pour abeta lokola betité azong ça $100 000. OK, merci beaucoup là on va parler après. En tout cas, Mote papa. Bonsoir à nous tous, nous sommes tous des Congolais. Ouais, j'en félicite de profiter dans ces messages ici. Notre développement de la francophonie vraiment a bien joué les rôles. Je remercie le chef de l'État, Chilombo et tout. Béton. Donc, il ne puisse pas nous arrêter par ici, il puisse nous amener très loin. Alors, notre développement dans notre pays, je soutiens vraiment plusieurs personnes, plus de 200 000 personnes environnement à Martyr. Alors, j'en félicite M. Chilombo avec leur initiative, avec leurs coéquipiers, avec les associations qui ont fait que notre pays prend en marge à l'Afrique. Parce que moi, je m'appelle Michael d'Afrique. Vous voyez donc... je suis quelqu'un de la musique hip-hop, rock music. Donc, le problème en est, je suppose bien que notre pays prend... Toi, si vous venez de prester là-bas? Ouais, j'étais là à l'intérieur, donc c'était vraiment... Tu as pressé aussi parce que tu dis que non, tu es Michael d'Afrique, tu es pressé là-bas. Bon, Michael d'Afrique, on n'a pas souligné le mot Michael, on ne m'a pas appelé, bon, je n'ai pas joué, mais j'ai apprécié les autres qui ont joué comme M. Fali, comme les autres Bill Clinton, comme les autres les artistes qui ont joué là-dedans. Donc, j'ai félicité beaucoup. Et tant que moi, j'habite à Ngiringiri dans le pays, là où Fati est grandi. Donc, je profite de dire qu'il ne puisse pas nous laisser pareil. Notre pays a besoin d'aide de nutrition, d'aide de développement. Les gens doivent être instruits. D'abord, l'éducation. On a besoin de gens capables de diriger ces pays jusqu'à notre arrivée sur la lointaine. Là, vous avez dit que non, vous allez doubler le mandat. Là c'est sûr, tout le monde connaît, tout le monde sait que notre pays a envie d'aller au-devant comme France, comme États-Unis d'Amérique. Nous souhaitons ces messieurs-là, Béton, soit toujours là. Toi, toujours pour du bon, c'est ça. OK, merci beaucoup, Mote papa. Ouais, Mote. Comment on a? Ouais, Ndeko Dieu, merci, Yenge. Vraiment, Toyoki. Ouais. Mais bon, comprendre, parce que tout ça, à la salle de Martyr, vraiment, je tiens vraiment à remercier le bon Dieu parce qu'il y a vraiment Vraiment, encore une fois, vraiment merci vraiment au chef de l'État. Toyoki message na olobai ke Congo et Coco Malman. Congo et Coco Malman. Congo et Coco Malman. Alors, tu vas qui comment on a slogan. Mais slogan, on a vraiment le lot au monde de la Tinjoto. Parce que depuis que le président Mobutu Akenda, mais il est là au monde, Makambo et Salamate à Katassa de Marti. Alors, Tokolo Babo et Biso, ma peuple congolais, papa, Toza Bananayo.
alors tomoni makambo oyo osali tomoni misala oyo osali alors organiser le jeu francophonie na kati ya mboka na biso eza blagi te mais tokosenga boye bakongolais tosungana tolingana moninga ntango osa makambo ya kitoko eza komonana alors totikano makambo batendance ya ba xy boya tosangana esika moko tosunga mboka avec l'initiative du président de la République. Cette fois-ci, vraiment le président de la République, toza banana yo, parfois kendenge to ande ko kanisa, eza bongo te otomoni lelo. Vraiment les garants de la nation, vraiment je tiens à vous remercier. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir. Ni le copain on de Kotoloba. Bon, normalement, courage au président Senga Keloko, tu es barité que parce que surprise agréable ton gars zongo boy. Tu es barité, tu s'attendais à na surprise donc satisfaction totale donc événement le donc 100% donc bravo président Fati Oumela Tinati Torozala. Na kati kuna sécurité zaki nango assuré total. Assuré munyo sabimi batungisi mutute entrée sortie kitoko donc déranger bilote. Et là comment te dérangement na déranger faut le peuple na mutu na ye. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir papa. Dis le quoi ajouter na onde Kotoloba parce que 9e G à francophonie précisément na Congo, na ville province à Kinshasa, bauti ba Congo. Bauti Bandundu, bauti ba Okatanga, bauti ba Bazouele. Bauti ba Goma, bauti ba Ituri. En tout cas, baye kota la bongo 9e G à francophonie na République démocratique du Congo. Félicitations na gouvernement congolais. Et puis, félicitations aux organisateurs, il y a 9e G à francophonie. En tout cas, des besoins qui les canissent. Si on a un bon cannabis au Congo, en tout cas, c'est le pénal qui toque au Makassi. Ni le Kobaksa. Et ça lui fait plaisir. Tout le monde a un pays moussou, tout vivre au Congo. Donc, je me dis que Félix a la volonté, il y a comme ça, il pays tout le monde. Donc, tu sais, Félix, deuxième mandat, il y a sûr. 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 Tu discuter dans mon tout. Il y a sûr, Félix Béton. Mouko Tombolo. Moi, je suis où me la yo. Ok. On a ça Fachi Béton boy. Donc, on a chanson moi bonne. Deuxième mandat Fachi. Deuxième mandat Fachi. Tokozale kenge na bango batatoyo yambaloyo bayibate daki banana deuxième mandat Fachi deuxième mandat Fachi tokozale kenge na bango batatoyo yambaloyo bayibate voilà Boseroni Malundama donc on s'appelle ko sepela makasi ni le Kobaksa papa ngana zo bakisa kaka na zo senga pas président na biso o biso to moni et puis biso makasi ya ko soutenir makasi to senga vraiment que non abakisa susu ebele ministre biso sport a créé biso susu ba sala boye ba makambo boye et na Congo na biso ya ngana zo pese merci vraiment to na pona ko voter 2023 ya Fachi merci beaucoup mutu atombolo bon eloko ngina lo baka ngoyo eloko yo jamais vu 9e l'événement salami na mboka na biso faut qu'on féliciter mon président na biso Fachi Béton na lo bela yo inutile okende poto ke poto sani alongoli biso na belo tolongoli complexe na vie na biso moka ba ndenge malundama na Londres okete tomona ngo na ba TV ba spectacle wana basala biso mona ngo live d'ailleurs ovani na Paris ovani na Belgique m'en fous biso Kinshasa elengi. Merci beaucoup ni le Kobaksa ngabo ba saka na mandule ndele quoi ndule na kitoko mais dossier na posa Fachi ma mo ezalaka pasala biloko yo posa Fachi deuxième mandat ke kitoko mais biso ba kongole to esima na o musique ne beti toki wa beti mais biso ba goloa dans le Sega Fachi Béton toujours merci tout. OK merci beaucoup bonsoir ça va bien ni le Kobaksa non ben ça pour na journal lelo eza journal moko eza apprécié. Maintenant, Béton, Oumela, deuxième mandat, Béton, Oumela, Béton, deuxième mandat, Oumela. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes là, toujours dans le stade de Marty Awa. Et si on wapi, vraiment, peuple congolais, vraiment satisfait. Bon, c'est pour la makasi. Tozo comme si on place, on a jeune, to comme place, on a, to sur la peine à Bapaya, oh, bah, écoute, la mboka na biso Congo.
baye kotala Congo bato misu bayokanisa kena bayokaka Congo kuna ezalaka Congo ezalaka baza na baguerre Congo baza so bandenge moko boye mais tomoni sikoyo kena sécurité ezalaki nango assuré sécurité assuré bato basepeli vraiment bato basepeli makasi sécurité assuré sécurité totale tomoni bongo FARDC tomoni mpe la police. En tout cas, félicitations à notre général, le nouveau général, général Blaise Assimi Bongo, la police et la ville province à Kinshasa. En tout cas, écoute pas vous. Na ndenga aussi pena kosala pena nini bo esala pena kitoko makasi. Donc tozo tambola vraiment. Tosola na bapaya. Tosola. Tosola bongo. Baza ko sepela makasi. Mazaro c'est la makasi. Mazaro c'est la makasi. Tout à l'heure, merci. Donc voilà, tout ça peut bon on a ba bomoni awa population nenge ba sepeli peuple congolais ba uti ko sepela makasi. Alors tout ça siko awa na ba artiste musicien bozomona baza ba athlète ba musicien bazali ba ta sécurité bazali awa. Alors bango baza bongo ba paya ba uti Togo. Ba uti Togo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Laquelle a été chaleureuse ici au Congo? Oui, on peut dire ça. Merci beaucoup. À Togo, vous faisiez quoi? Je suis artiste danseur. Quel artiste? Danseur, je suis un danseur. Donc, vous faites la danse? Oui. Okay, merci beaucoup. Vous êtes aussi contacté par Francophonie depuis quel mois? Février, je crois bien. Février. Vous étiez arrivé ici au Congo quel jour? Le 26 de ce mois. Oui. Le 26 de ce mois. Laquelle a été chaleureuse? Oui. Laquelle a été chaleureuse? Oui. Okay, merci beaucoup. Comment vous sentez notre pays, RD Congo? Vous sentez ça comment? L'ambiance assez chaude. Assez chaude, oui. Et aussi, c'est un pays accueillant. Bon, c'est ce que je peux dire. Ce qu'on voit. On aime le Congo. Merci beaucoup. Là où vous êtes logé, vous êtes en sécurité totale. Totalement sécurisé. Totalement sécurisé. C'est quel hôtel? Non, on est dans le village de la francophonie. Où c'est? C'est au campus, non? Ouais. Vous êtes à campus? Oui. Vous pouvez lancer aussi le message au peuple congolais? Je juste dis merci. Merci au peuple congolais de nous avoir accueillis sur le sol, accueillir ce jeu, accueillir tout pays qui participe au jeu de la francophonie. On vous dit merci et merci. Merci beaucoup wanezaki bongo ba togolais moni ba sepeli makasi baza pena na sécurité assurée kaka ndenge tolobaki bana mura baza wana la police pesa wana garde présidentielle baza wana onga yanke ya barumu onga yanke ya zona kin sécurité totale. En tout cas coup de chapeau na notre nouveau général à ville province Kinshasa, la police numéro 1 général Blaise. En tout cas coup de chapeau na nengo simbi pena sécurité na ville province ya Kinshasa. Oyambi ba province ebele ba uti di banda baye. Apis biso pe to yambi ba nation ebele. En tout cas président de la République coup de chapeau. En tout cas eloko oyo ba congolais ba sepeli ba congolais baza bongo satisfait. En tout cas ça kitoko tala ba pa bango. Ba marocain bazali ba suzerlandais bazali ba français ba canadien da ba yé pour na 9e G ya francophonie awana RDC. En tout cas coup de chapeau na Mouta Tombolo Fachi Beton batu bazo sepela en tout cas baza satisfait tozo tambola kaka to lakisa bino comment ndenge batu bazo bima batu basepeli je sais pas nakoso la pena ndeko langai vous parlez aussi le lingala? Ouais, je parle lingala. OK, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Boni sate. Pepele. Moni makambo kende. Non, makambo ke bien makasi. Nazali na musala, ngazali na musala. Na nona na internet na bino. Ezolo ko sami na mboka, fola ko na koma na mona. Mais c'est vraiment waouh. Na ba o bazali na besoin, tant que chef de l'État a échoué, bah s'est trompé. Vraiment waouh. Ozomona. Na osenga skona bandeko nyonso yo neti lelo za ouverti.
boluka boparticipa botala ezali souvenir eloko ya monene esalemi na mboka na biso na époque ya Fachi Beton. Vraiment boye ebele totala to soutenir ba athlète to bazo sala ba compétition ezala vraiment bien mingi. Vraiment merci na chef de l'État na o asali pona peuple congolais pe so esengo ya kotala ba événement totala yango na musika et cette fois-ci biso moko totala yango live omoni bandeko ebele baye baoti bipai na bipai talisa image komona yo moko omoni et sali biso bien ozomona yo kotala bandeko totala na musika toye komona bango de près vraiment nzambe apambola RDC ekende toujours à l'avant et mingi ya kolobeza te merci beaucoup vraiment c'est un kaka puis organisateur il y a francophonie message de gros années pour na bango. Oui, dans ce lobby vraiment na ba organisateur il y a francophonie. Merci aussi. Omoni par rapport il y a ndenge batu bande ko penser ko zala. To eko chouer, to tamse ko zala tantôt plutôt que to moni oyo to penser ki ko mona te. Vraiment merci na bango, merci beaucoup. Nzamba pambola bango et kende toujours liboso. Ok, merci beaucoup Edor, merci donc Nzamba pambola biso pena Congo kende toujours liboso ndenge papa Otikoloba. En tout cas nazo bakaka félicitations à notre président de la République et puis na gouvernement congolais mobimba. Na ndenge bazwa ki likanisi ya ko ya mabongo bandeko na biso ya francophonie et puis na sepeli makasi na sécurité o eza na stade des martyrs parce que ba pays ezebele ba athlète bozomona wana bazala ko ba ambassadeur. Bazo représenter ba pays na bango na mboka na biso Congo yango bozomo na sécurité ya bo yango bozomo na sécurité ya bo en tout cas sengo makasi donc to sepeli vraiment mutu oyo azobakeno et banenge moko boye asambo moni na kati sa de martyr bomoni ba minda lumière luminosité net na film on se retrouve tout à l'heure merci. Donc voilà. Fati vraiment, en tout cas, tout le monde président Boété. Tikala comme on président Boété. Yes, Santa. Fati Beton. Fati Beton. Libanga. Aoumela. Président, Aoumela na yo. Yonde libanga. Moni mabanga na kayo chaka. Esili yo. Oumela Santa toza na Congo papa. Mambo ezala te Fati Beton. Mambo ezala te le jamais vu. Francophonie onde yango na kati ya Kinshasa libanga. Aigle akati masolo. Aigle bali pas du câble la merveille. Donc voilà ingénieur Ozolara Molomo likolo. Bozomona pena batu ne bazobima na bango calme. Bazobima calme. Rien à dire. Bazobima calme, bazosonga na bango ba palais. Eloko monte bungite, chombe bungite. Kutu. Tozomona pe bébé na biso azawa. Bébé abeta histoire, abeta lisolo. Papa yaki na mona na ye, nenga yaki na ye, nenga zongi. Papa est-ce que basimi mona? Te en tout cas na pesi félicitations mingi na président Fati. Asiraki peuple congolais que sécurité kozala. Na ena mwana ngai mais na zongi na mwana nga calmement sécurité za kitoko. Makambo kitoko mwana nga amoni ba histoire o abeta histoire ata lelo suste to zaka francophonie yango mais amoni histoire en vivre ba réalité j'ai la francophonie en tout cas vraiment na CP na président Fati azalaka bongo akoka ko rumela na mboka oyo to pese sous chance ya makasi ane ba ne ozoya azalaka président na kati ya mboko mamba bo non te to mona yango première fois na Congo francophonie et ya ko beta mana et ya ko salema na Congo mais toyebi ke tozela pe susu papa candidature ya Chani wana en tout cas pena Samela yango ministre na biso Kabulo en tout cas bo Samela Chani susu ya beta su na Congo ezasu makasi kitoko makasi vraiment na sepeli makasi. OK, merci beaucoup. OK, voilà ça bébé kenego lala toko sur la pena papa. Toko sur la pena papa na biso mbote papa. Mbote. Comment on Papa Antoine. Ok, Papa Antoine, il y a bien ce podcast TV qui termine à stade des martyrs. Et c'est maintenant ça on a mon collègue. Ah, c'est une première fois. Tout le monde a une cérémonie, tout le monde a une télévision ya minene. Tout le monde a un live. En tout cas, qui toque au makasi. Okata mongongo egangi. Et si lipona ko ganga. En tout cas, cérémonie haute en couleur. Qui toque au makasi. Merci beaucoup maman ko baksamu loba. Amen. Na sepeli makasi ba liboso ko mona boye.
nasepeli kitoko kitoko kitoko, félicitations en tout cas, nasepeli tokoya kotala lisusu, nasepeli bobomo yango te bosala yango penza et continuer tina suka. Ok, merci beaucoup. Badi misala osala pena Fachi Beto et puis le gouvernement congolais et continuer tina suka kaka ndenge zalaka et continuer et puis voilà. Batu bazo sepela la bango hein. Batu ba sepela la bango. Bazo sepela. On se retrouve tout juste après. Merci. Donc voilà, bon moni bon ba athlète bango na ba mutuka. Ba athlète bango yo, monsieur baza ba betaka ba tennis. Monsieur baza na ba sotaka ba jeona binomo boye bi okaka ndenge zalaka. Ba silisi na bango ba bimi. Baki à l'aise. Baki à l'aise. Na ba hôtel siko baza loger. Ya on to ben na bino. Il y a Biso Podcast TV, TVza Radio T. TVza Radio T. Bomoni ndenge peuple congolais a sepeli ya kosakana kutu. En tout cas, ndena zolo ba mingi. Félicitations na gouvernement congolais et puis félicitations na ba organisateur ya 9e G ya francophonie. Na ndenge bazwa ki bongo likanisi ya kotiango awa na mboka na biso Congo. Ba sepelisa bana ya mboka omoni ba athlète bango bakei esiko balalaka. Voilà, à place bozomona nga sikoyo naza na entrée vers Willery bomoni na robima tima kadam bomona ndenge population bazozonga bake calme eloko mutu bungi te bayibi mutu eloko te okomeka kutu te soko meki okena SN service national bomoni ba athlète kamati bagelala bakomi balave badame après bakontinue susu baentraînement donc toza awa ti na suka ya masolo donc lisu likolo ya lisu donc félicitations na notre président de la République Fachi Beto Mutu Tombolo ne loko vraiment au sali na mboka na biso Congo ba Congolais ba sepeli hein ba Congolais ba sepeli tous à la rappeler mitema mabe te tant moni muninga selo mo bien pour boire que les fleurs c'est comme ça c'est la tour na yo c'est la pengonga na yo taka ndenge zalaka merci on se retrouve tout à l'heure merci donc voilà binimo bomoni TVza Radio Tekane aloba bino en tout cas très cher internet et puis abonner na biso ya Biso Podcast TV bo s'abonner massivement place ba commis s'abonner na rouge o s'abonner na OK tina cloche ya notification abonnez-vous massivement ba vidéo et ko komela rayo na ngonga nyonso oyo vidéo ko kota on ni ka be téléphone le li panana aussi moment image na yo voilà tala biloko boy tala biloko ya boy vraiment tala biloko ya boy donc congolais bazane sengo makasi tala biloko boy en tout cas félicitations na gouvernement congolais na oyo bosali vraiment pour la kosepesa bongo bana ya mboka bato bauti bipai vraiment ba awa na République démocratique du Congo ba Gabonais ba Brazzavillois ba Togolais ba Suzerlandais ba Français puis ba Camerounais donc ba vraiment donc ba payer belé pena ba awa ya moni bongo sécurité eza assurée sécurité tout ko sala ko tuté ko meka ko tuté parce que ba auto zomona ba athlète wana bango nde bazo représenter pays na bango awa baza loka ba ambassadeur ya moni kimia ndenge toza na lingwala awa toza bongo touré na mura ko sala ko tuté donc en tout cas ya Biso Podcast TV awa nde pena makam congolais baza na sengo makasi sengo makasi toko sola pena nande konde bazo bima bonsoir chef bonsoir bonne santé kimia vraiment c'est on a poko ya lelo en tout cas sengo on azala ngona ko limiter ngote na yebite ndeni na ko lakisa bino yango mais nazana sengo komona mboka na ngai babiloko to mona na mboka misusu et osama na kati ya mboka na ngai puis na kati ya stade de Martyrs. En tout cas innovation à lelo c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Félicitations à la chef de l'État. Félicitations à la ministre des Sports. En tout cas, auto senga eza ke soba baksi fachi manda moko tukuyamba bakani tukuyamba ba compétition minene na kati. En tout cas, fachi aumela. OK, merci beaucoup. Ozaki na kati kuna sécurité neni. Chombone bungi ba ibio meloko côté sécurité, les éléments moko très efficace parce que
tozomona lelo tala bato nde bazobima toza à l'aise nde nakotaki porte-monnaie na ngai sac na ngai telefone na ngai biloko nyonso eza kaka ndenge nakotaki epuis eswika epa na ngai te eza epa bato nyonso oyo omoni awa bashikata la police delta baza bato moko ya kofélicité makasi koleka merci vraiment. Ok, merci. Tomo pe mama biso atie elembo ya mboka mwana mboka alakisi pena aza fier ya mboka na ye. Mbote papa. Mbote. Comment on Philomène Mandala. Maman Philomène Mandala. Et son nom zala ngona mokolo ya lelo pindi to komuna poko boye. Bon, on a vraiment on a essayé on casse papa sait que on a yo ko vivre vraiment. Biloko na mona la TV. Mama ko leki na kati. Na tala ngoka la TV papa. Lorsque la mona ngo live. Na mona ba dessin animé na la mia film ba dessin animé à live. Donc Fachi vraiment a oumela. Na accordé ma deuxième mandat. Parce que tu es au côté stade de martyr, na kimia, petobimi na kimia. Et surtout côté sécurité. Donc, quand tu es dans le sac, na la tikaka, na bimanango. Et ça va souvent te tebo. Ça qui est bien, mais les lots vraiment, tu es na kimia, tu bimi na kimia. Donc, sinon, na CP vraiment ma casse. Merci beaucoup. Ndekoni na kobakisa. Ngai po na ngai na CP po bevenimo na moi na katia. Tout le monde a un des fois dans le mondial, dans le CAN, mais pour la première fois, événement, il y a top class dans le Congo. Tous les lions forts. Fachi Oumela. Mais pour l'angai pena, président de la République américaine, deuxième mandat. On aura sali oyo. On aura sali oyo. Et ça m'a été en boka biso. Jacques Francophonie, bête mi en boka oyo. Kabia ça 18 ans boka à ça le côté. Mais là, félicitations président Félix Tshisekedi. D'après nga vraiment ils ont un single mingi vraiment pour la première fois en francophonie et seulement na Congo. D'après nga siko na moni. D'ailleurs élection za la teba to seni ba ni le. Élection za la teba ba ni le. Élection za la teba to seni ba ni le. Za la teba to boyi. Fachi deuxième mandat, Fachi mamba sali notre salama na moka. To moni mamba pote kitia na Congo. Facha oumela dollar ekita to senga per akita dollar social kaka. Ok, merci beaucoup. Bon ndenge ba congolais ba sepela makasi bazolo ba pena donc social ezala pena mboka na biso Congo pe bande botongi pe ba biloko boye. Koto ventricule pe faut garder vraiment jalousement. Faut bon ça fait vie sociale pe tout le monde batongi ba biloko congolais c'est pele vraiment et ceux qui mutali bien te akoya ko beta maboko te ceux qui mutali bien te akorape ko zonga te akopa okumisa bino te en tout cas félicitations à gouvernement congolais kaka ndenge zalaka. Tolingi de social papa. Bon c'est pas Fachi tolingi de social alors be biso likama social. Dollar fait quitter to lia bien. Takana kondi na raboete. Tolia bien basaka semu le bandaku. Tolia bien social. Ok, merci beaucoup donc bazole la social. Posa elona ya plan posa ya bakisa. Poto moi musala ope baloba to epe a salami. Ba na posa ka dollar na biso bezongi menata 8000 ndezaka kala. Et ça pe biso bien. Poto moi mama bien pe kende. Kota dollar ndeso kiti et so fe biso pe po na olia. Fati be to pe na msa kitoko. Aumela 10 ans. Merci beaucoup ndé bozomona et babis oyo ndé na ba na bino et ko zo ba athlètes o ba uti nzinga ba pays ba mboka libanda ba ye awa bazo qu'est-ce qu'on a ba hôtel et ça la bango pena bien maka sécurité ko sala ko c'est mbote chef mbote ndeko comment on a combo incompréhension totale incompréhension totale combo ya wana. Merci beaucoup incompréhension totale na ndanga ndenge opesinga combo na yo et c'est ngoni ozana ngo pena na mokolo ya lelo esengo ya ozana wana mokolo ya lelo esa ndenge tomoni je oyeye en Afrique. Et ça bien pour la biso ba congolais to sepeli mais ba l'entretien et au ça la bien ça te ndenge yeboé après et comme il sous salité bongo ezala bien te. Surtout ça vraiment net to mona ki bongo na to mona gare centrale ba bongisa ngo mais le gare centrale koma ko tu full ko sala te place du cinquantenaire ba bongisa ka yango série à présent JKK Joseph Kabila Kabange mais lelo et comme neme musique mais ba biloko po to mona oya francophonie ezala kaka boye na ko beta pena certaine ministre sport landela ngo lisiko la liso yo lo batro to senga pe to pe likamuna to pe fekita to ezo mata do ezo boma biso fort to za posa ko bala mais to sigo posa nini posa ko bala bon to za posa ko bala mais to sigo ne
et bon ma fort. Merci beaucoup. Ndeko pas ko bakisa moi liloba. Ndeko pas ko bakisa moi liloba ka ndenge zala. Ni ko bakisa na ndeko auto loba. Ouais, bon, apona ngai nga komo na nga Fwasa. Fwasa. Oui oui. Komo na nga Fwasa. To sepeli vraiment makasi na jeu 9e jeu ya francophonie au salami awa na mboka na biso. Vraiment toza vraiment très content parce que tozui pe ba infrastructure o ke ebanaki mpe kozanga biso o kaka ke tokosengezaka ke entretien nde kaka balandelaka yango parce que tomonaka ke bakozwa mpe babilo ebele awa ke tozwi na mboka na biso mais suive ezalaka te omona boye ekomi na beta moko délabré eza vraiment bien te donc tolandela yango bien soit bakonzi batia ata bagestionnaire moko ata ya libanda na mboka oyo barogera yango bien parce que so opesi kaka bacongolais c'est toujours un peu bizarre. Merci beaucoup. Message clair nini okopesa na président de la République? Bon oyo nga na opesa message na président de la République vraiment coup de chapeau tosepeli vraiment na jeu ya francophonie ndenge esalami vraiment awa eza vraiment mpona lokumu ya mboka na biso vraiment coup de chapeau à lui a continuer kaka na makambo oyo azosala biso vraiment bien et puis ameka mpe na korevoir nanu mpona taux ya dollar vraiment eza vraiment esa biso vraiment bien te. Ok, merci beaucoup ndeko ndenge bauti koloba en tout cas taux ya dollar eza likolo taux ya dollar eza likolo napesa mwa mabanga epa bandeko nyonso baolandanga na bandako batu badi na bino tu epa madame na ngai mwasi ya pembe napesi mbote esika azali camarade na ngai énergie mortelle base tout kolia na kolia napesi bino bambote. Ok, merci beaucoup. Ndenge pepe kongola azolela kaka dollar ekita okitisa yango mpe kaka ti okitisa yango te oke pa changer oyo to likolo oyo pa changer oyo to na ye oke koto to na ye oke na wenze biloko ezomata chaque jour moto azoteka prix na ye c'est pas bien. Lisu likolo ya lisu ya biso podcast TV tozokota partout. Merci. Donc voilà, un grand merci na ba o ba uti kolanda bongo mission ya mokolo lelo na 9e G ya francophonie o salami bongo na mboka biso Congo ya RDC en tout cas peuple congolais partout particulier même ba o bazali bana ya mboka na bike bazala ko sepela makasi parce que bomuni babilili to laksibino mamunyo ska ndenge zala en tout cas coup de chapeau na Montréal donc artiste en tout cas un grand merci à vous. Pourquoi pas se remercier ingénieur d'eau basadi ça donc qui m'a sou mon pena ko pesa mbote belé pa ya bato ba sala pena kino biso tozala lokola patron na ngai donc boss Runi et Malunda mais pourquoi pas si remercier Yannick donc Yannick en tout cas il sala pena kitoko makasi peuple congolais a sepeli en tout cas écoute chapeau à notre président de la République Fachi Beton en tout cas boy pena ezala ka son excellence boy pena ezala ka bato bazo sepela et puis neka ba utoloba nde ba utoloba kino bakovote ndenge bautoloba bomoni bino momoni bato bazobima stade kauki déjà stade kauki bato basili bato bazongi calme mais biso lokola eza mosala na biso oyo botinda biso pour que to kotisaka bino na ndako ya bakonza mboka to pe na ndako ya bapa to pe libanda ya Congo démocratique et en tout cas ya biso podcast TV yango to kitaki pena sur le terrain biso Zamamba radio te TV za radio te yango tozaki awa la salle des martyrs bomoni bato bazobima dans les calmes dans la ville est calme sécurité ezaki assuré c'est parce que tomoni ba athlètes belé ba outil jinga libanda ya mboka bazo représenter ba pays na bango awa na République démocratique du Congo yango to lengeli bango net na film to lengeli bango vraiment ya kosaka la côté. En tout cas, un grand merci à Nengo Boutou Olanda Biso. Quant à moi, donc, Watakin Fekant, le lion de la presse congolaise, la festival tout. Il y a Biso Podcast TV pour s'abonner massivement. Continue à s'abonner, ok, tina cloche et notification partout au bas de la vidéo. Merci beaucoup. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Bye.